moko alataki teni ya chikata do bien armé mususu alataki ni na proximité tena proximité ya la police misu nde bazali na machette misu mama bende misu ba rache coup do ba koti ngasko na moi bango siko ba ni ba menacer pour ba baiser au premier coup d'aise ga ifonga ba na koti na ta chambre avant de na gagné mami ibi ba koti avant de to guma biso nyos avant mo bandu koloba so imbongo bo pesa mbongo so te tozo boma bo pesa mbongo la keli bango sans que batika ke loko na bele wate siko to me bazate pongo basanga lengo me bazati soka yena mundu kina eto nini to atelemo loko na porta na otikate o konne otikela même le banga sona jango lufuku eza makambo mala mbongo biso moko tozo pesa po te totalela ka bandako na biso ale bakoki kokata ka biso courant to sala bango nini mais bazo futa bango na mbongo biso tozo ko pesa to kende ko benga kuna bato bakoyate to kende ko benga kuna bakoyate basoda to benga kuna bakoyate siko basoda ngo o bazo yate seke ba oyo babimaka bango na basala ka crime o batika la kuna mibale bango nde batala ka ba poste bosunga ngai so ke siko ko mona itana kila uti bananza ke mone ti na termis na zona kuto babuka porte o wa ba mona ote ba mona ngate na babuka porte to kina mona kaza ngai to kina ye so ba soda ba yaki to bainga bakanga ba bokanga to kina ye to kina tina wenzangando toto moni aba to simbite to kiti wenzangando to kuti wenzangando bakulungu na ye na mona kaza to sana mona kaza nga o ba biote awa biso so ba zango sute kuna moto kendeza tanto zongi siko de kuta déjà tiko comme subo ale babando kota ndako par ndako iye papa fatia pesa biso ka minduki biso nyonso tu to ye ko lango kaka soki to monika mutakoti na beti pe kaka ah oui ezala kaka ndengo na pesa biso minduki biso nyonso tu po sécurité ezalité biso nyonso to yala na minduki na bandako soki to monika kaka na beti kaka po oya kubika abiki kaka malamu te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofiri nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza te mwe misale monani minga kolobeza te outi mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza te mwe misale monani minga kolobeza te outi mosika. Chers amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. En tout cas, un grand merci à vous, partout vos amis, l'air que combien là telle émission, et Topé Magazine, Abino, vous appelez Malam Mingi. Mais quant à moi, votre humble serviteur, Watakin 24, les lions de la presse congolaise, autrement appelé Exode 1414, un grand merci à vous. Je remercie mon équipe technique, Sima Caméra, na Zabongona, ingénieur Josué Mbungu, Mona Chango, Lusanzambe. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons te continuer sur TikTok. En tout cas, vous s'abonner sur TikTok. Vous appelez Malam Mingi. Voilà, chers amis téléspectateurs, Nazana d'ici Kachangu, précisément na commune qui monte que siko wapi tozo ki bongo ba pelle boromo na binomoko comment ba crima otobenga ba mo crima bazo continuer ka toujours kosala babiloko moko ya malamu mingi te devant
population. En tout cas, il faut la police et la ville province de Kinshasa pour renforcer, pour ça bon renfort na succès nzinga il y a quartier topé na commune et que ça pena malom pour que atabaye ce qui succès peut résister bakokima mais botala bino mo za pasi le pont mo za wa toza sur avenue Nzakimone vers quartier Pierre Focom. Alors là vraiment et ça peut passer et le pont yango to sokota na kati to la sabino en tout cas ba téléspectateur la biso et loko za peut passer en tout cas colonel John Moussa numéro 1 ya Tchangu. En tout cas il faut qu'on renforce ba souciate o za ndinga ba commune na ba quartier na bango et vous appelez malom donc awa ba mo krima ba kotaki alors to kota to yeba est-ce que ba zwaki loko ba dege sami na kati TV za radio te to sokota na kati ngana bino tolanda. Voilà, chers amis téléspectateurs, donc Naza toujours na rappelé bino Naza na commune qui monte que si Raveni Nzakimone et sikwa puis ba mo climat ba kota qui vraiment ba saccagé kota déjà porte anda kuboye et ça déjà ya ko tenga mais puis ba vitre et bukani mais événement les gars qui est lolenge nini et puis ezaki na erneni na olingana sur la vraiment na moko oya za rapina awa ezapena mal oui na mone elenge na bisoye. Voilà. Mbote papa. Mbote. Comment on est papa? Comment on est Ephraim? Papa Ephraim. Oh, on a vu non? Oui. Balobi, il y a vraiment tout le monde qui est évidemment. Bon, bête c'est dans les solos. Topé ba o balanda, bête dans les solos. Bayoka. Tous allez à 3h du matin. OK. À partir de 3h10. Do. Bakatino awa. Ava bakota, bakatino awa bikoza fille de rekuya. Ba eba sauter. Après ba kiti ba kiti après sende ba ye ni obayaki na rashku ya ba beti après ça a ebukani ba beti deux coups a epanze wanga na salon wana après na ba koti loboko ba bendi crochet wana zo mona tenga wana sa abondo ba zu ba pince ba tomoli ba pied ouais si après ba beti ba buti na bango Bazaki anteni moko alataki teni ya chikata do bien armé mususu alataki ni na proximité tena proximité ya la police misu nde bazana na machette misu mama bende misu ba rashku do ba koti ngasko na moi bango siko ba ni ba menacer pour ba besoin pour premier coup d'aise ga ifonga ba na koti na ta chambre avant de na gagné mami ibi ba koti avant de to guma biso nyos abon bandu koloba so imbongo bopesa mbongo so te tozoboma bopesa mbongo aboisa bazui no téléphone ba obeta ba tu torche mon miso so ba betu ango do omo ya bango te menga kangi o bazala na kati kuna azaki chikata bomba ki masque bo ate masque mazaki anteni ya chikata na arme a masqué longina do pas possibilité a bomba ki longité mais so ba bezo torche na o mona rara mais o mona ra bilamba mais miso pa boy o mona te longine boy mais quand on communique à police ba commis proximité après do baba la te la do na chambre kuna ndenga za te biso zalaka na chambre do mutunde waza na chambre kuna maleki na biso so yende fo aloba ezala na kati chambre o eleke kuna donc toloba oyo monaki na misu na yo obazwaki ezaki nini oba eba kota na kati chambre bazu téléphone na chambre papa la maman biso lele a na chambre o papa za quitté maman za quitté biso papa kufa ni koko pe akende ni matanga OK do abazu ya téléphone na chambre kuna pe bazwaki téléphone na 4 perruques na 10 000 basala qui a propre combien de minutes to basala opération do balon ba roumeli pe balongé ba 3h40 ba 40 quelques pe ba roumeli pe donc avant ba kota ndenge ndeko mobala expliquer biso ba ndoro beta ba rashiku bazo beta ba panzi vitre
côté si le boko ba longoli crochet et puis awa bazo bando ko nyata bazo nyata aza ki na tenir chikata na boot na ye yene mtazo nyata yango pe trace ezali ndenge porte pe gumbami mais kana ko karana porte ta soki j'ai défaut donc porte ezo karama chuté en tout cas eloko oyo eza pena mabe mingi mama veuve autebo ko pelta mobali na ye koya kosala babiloko aboye kozongisa lisusu moto pasi oyo abosana déjà malgré to bosana ngo mbala moko te tamso apensa asu nango te mais tant bosala biloko ba ko vanda pe soki papa zalaki ye pa kei en tout cas eloko oyo eza pena pasi pe mawa toko kota la kati si vous permettez biso voilà ndeko je suis tout content ba wonde ba bonisi da o du mali ya mama bapanza ki pe ba oluka mbongo donc ba bazoni sa ba oluka soki bongo na kiesi o ezambongo o kiesi wana ni batesko male na biso lichette lichette soki mbongo kaka awe ezali ndo tobo mao wa policier a braqué sous arme après ça eba ningisi be mbongo ezati abo babi ne obiki do so bo bimisi pe mbongo te na oke na bana après ça do ba eba ko ta sko kuna na likola ba sac ba moni 10000 ndo na ba periki do bazwaki na tele ta ba moni 10000 na ba periki ya onde sauver bino pour que ba ça dégâts pour courir aller péter téléphone yango ba tsaki pour torche totela téléphone on bakena mais koto bokomba la courant fi bokuru za kitendeni baja sine balingo kata biso courant donc ngambu kuna courant zalaki mais biso courant zate mama leka za pikasi to so apena mama leki en tout cas loko eza pena mabe tant bakotaki na chambre to bana mama leki basalaki nini d'abord événement les cas qui s'est passé comment mama leki to mo fatigue mama leki yaka na malko za rolemba moi bonjour d'abord. Bonjour. Comment est maman? Dorcas. Maman Dorcas. Il dit que tu vas parce que le co monaki. Est-ce que les jours on a vu tomber à l'ibosore comme là? Bah l'ibosore na monte. Bah l'ibosore na monte. Tant mon on s'attend de. Santé ma belle. Donc dis que kuna olenga donc nazara bien té. Donc zo ba moment na ba ndé ba ya lisusu. So tant ba ya ki wana. Balobe ba ile ka ba bimisa mbongo kuna so ba bomba ki ba singa na bilamba balabana balata na bona ni bimisa na bilamba bana balata ki na bina bana balata na bona ni te na zaki kuna mwana malade mwana hôpital ala junga mbongo ba su ba periki ande ba zu moka na tsenga le cheta na bouger te ti ba sa contrôle papa di ba biloko na ngapi na otala banka ali mususana abeti aye mamoka kesho eza dinga seza eloko tipo banda contrôler atinga abraquer nga arme asinga kesho so ina ningiso ka eza mbongo ola libemba ala ningisi be boise lotal anda bwaki o biki alba sasa opération na bangwana na nde ba binu wana mama zakina kulala kaka te mama zaki te mama zaki azala matanga mama kinola na matanga da uzaka bina mino bana so kutala ndengwana aye pesanga bilamba o bana balata ki bona na bonane et puis na bilo muso amike ki ba kesi wana est-ce que au code que t'étais pas ta mutu moi ça qui a na to ebi na oye ba ti ba obeta ba ba torche ni long ozo ka voir mais ilongi boyo ozo monate voilà et la police est qui ko ça l'intervention tant oiseau ça ba bilo ko wana et ya gita la police est qui oh ba ki ba er nini kasi ba yana ba tonga ba 7h so 6h ba ki ba 6h siko ko ikolobani place wana parce que boza no loina des succès ça wana proximité puis na mbata eza wana bino ba menacer bino ba zubino pe biloko intervention salamité ko ikolobani na ba konzi o bazali ko na bango basunga biso ba Barcelone biso ta société koto poto za ta na sécurité pour la sécurité ça là faut ba ça ba société tu comprends maman les cas émotionnés et moi si c'est la demande donc courage et ndenge ba zubongo nzambo tika ote ozope ka mususu ko yana d'accord et auto comme si nzambe zaka pour que ba salut pena mabete merci cher ami téléspectateur en tout cas biloka boye eza pena passi donc tout ba congélateur ba mona yango kilo po ba bazwa babuki yango kutunga ko mna zongi songa si babuki congélateur ba singa la congélateur fongola pe do ouais
batikali kobeta yango boye ale ebukani mbala moko ifonga mais comment fonga parce que nous ngam na bongi so ba bangu la era ta pou deuxième kunde yo obuka télévision pe kilo ba koka ba bouger pe télévision et ba bouger télévision siko itake mwana mobali okoyi kolobani parce que sur cette étape mais nengo be monaki moko azaki na tenir ya chikata na arme et puis muso azaki bongo na tennis à la police à proximité mais ba sur cette étape mais intervention moko e salamité dans la caméra okoyi kolobani na ba konzi ya l'état eloko lo baizati po wana ya ndenge na bango ba seni sami makasi koto bayara na bango te bakenda ko benga bango une fois wana esama lupang o elandi biso babi o tozana minduki te mutu ka moko ba misu ba ke partout ka baloba na bango ka bongo wana ndenge na bango wana eloko pa o senga te donc c'est kaka justice nzambe sala justice de Dieu il y en a. Ok, merci beaucoup. Je serai image de Memba. Voilà, chers amis téléspectateurs, voilà. Tout ça toujours na commune à Kimbanti que si revenu Nzakimone. En tout cas, na comme si kaka Nzambe parce que bazua neza nango ba bien matériel mais na moni potate, na moni loko moko te en tout cas na comme si Nzambe ma ezama be makasi en tout cas loko yo ba succès eza pembeni wana ba police faut kotambolaka. Il faut que tu aies garder la population bien avant. Et non que tu aies un couple. Non! C'est pas normal. Tant que tu as un couple, tu as quelque part. Quand tu as un couple, tu as un couple, tu as mis ça tout. Voilà. On va toujours dans la même avenue. Quand la même avenue. D'accord. Je suis bon. Et tout comme merci. Restez toujours pensé. Courage, hein? yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie. Voilà, chers amis téléspectateurs, en tout cas, insécurité totale dans la ville province de Kinshasa, dans 24 communes. Tout le monde est comme l'écolo. Tout est comme l'écolo. Bakolo na go ba mo kitasko. Crime commis makasi na mboka ya Congo, surtout dans la ville province de Kinshasa. Ba konza snel. Kokata courant pourquoi? Chef de l'État lobaki loko wana botika lumière ezala et surtout na babutu wana crime occupé sous RT bota ba longo pa voisin place auto la sabino ba sauter ba ba kotia ba mi banga boy baza bozwa nini ils a participé mbote papa comment est papa oui Papa Harry, donc il y a un podcast de Talabino na commune Kimbanti si revenu Nzakimone. En tout cas, il loko oyo eleka ki awa e sali mutu nyonso pasi et sungite mutu mote azana esengo. Événement ezaki non ernin to balongo pa voisin. Eri ba 3 heures. Ah, ce ko ba côté ernin. Ka na ba 3 heures na ga. 3 heures voilà. Ba sala esconde. Ba gina le pango là ba 6 opérations. Ba sauter ba kitia ngasko na te bien na fenêtre na kengi la bango mora zongi sima la ni ati porte ndako sope to kanga kya ngote la porte ndako ifungwa ngaka na sima porte ngala na benda nyana na mibimi sikutu nga mopo na ngina simba mo na ngate na mibimi sana ba betting éclairage ba betting torche ali misuba keti na ba chambre na couloir ba bimi ali ba ki ba zongi lisusu la liboso elle a besoin de sous aller bakei baketi na ba chambre ba koti ba bisi ba mère bo pesa ba téléphone ba mbongo ba tomboli machette ba mère ba bi mère habité ba téléphone mbongo to ana ngote ba bimali moko la aye na salon atali tellement puta si rezale awa azu téléphone na maputa
na $50 na joking na mo bezaki likwa ba kit bazion bakino siko to ba beto touch na miso do ba neutraliser que déjà moyo mona o détecter bango bien zakité ngal ngana fina fixer ka regard na tala ka bilongo na ba mena mo na ndete donc toloba na début avant que ba kota tongo zoko bazo menacer ba voisin yo la muki o telemi na fenêtre ozo tala na tandi boya ça iba le kala bango le satika ba koti na kati ba kota ki bazaki no ndeni baki bele misubalati bikoti mo bagina soda mo la tete ni agina arme misuba siba machette barrage clou bleu belera teni bagina teni mais mo ba komoni ni ba mo ko proximité mo ba ko police à proximité mo ko zaki chikata la police à proximité. En tout cas, le colonel numéro 1 Yachango, Papa Langa John Moussa, na mosala o sala ki toko linarate population à district na yo ba souffrir, population à district na yo balela. Tala biloko aboye. Bango banga boye. Oza ko boma bango. Tonini. Parce que loko salami oyo, soki ko za mbali boso kutana ngo. Ba beto masase ma okoyima na mo piquer crise okei kozo ba mongwa nengwana boke na ngo bino bolie ndenge batikali lo sambo ba kosala na ndenge population bazolela en tout cas bozala bien te bozala benité et puis mongo ngo bozoke liango na mabota na bino c'est pas normal papa nous ko koloba ndenge toyokaka biso nyonso que proximité azawana pona ko protéger population na bien naye ndemo bena ba policier misusu to mona kawana so ovandika bo sibitimo moni mama bato ba côté bino proximité pe na kati tala caméra ko koloba ni pas général na loba bakonji basara musana bo misusu mona bangwa asoda mais na butu ayoko akomni criminel bakonji basara musana bangwa. Est-ce que notre boza na ranking moko te na mutu moko boswana ki tondeni te ranking ate eloko te bongo bakotiki bosundeni oyeba ekoza na batu swati batambola na mutu mwa quartier koto alakisa bango te bokota na mapango en plus kota la PR wana parce que 3 heures déjà batu msu ba bimar déjà bakenda ba misala mais 3 heures wana bazobanga te basali ba 1h45 minutes quand on va faire l'opération donc c'est que bazaki na mwana secteur ils appellent passe bakwese abudunani na munduki na bango bakwese na pistolet na bango ikwaki na balabala ninga balabala kuna elere koya liba oncle bakobenga mbila mo bayawa asali ba kete ana tezio ngwa akeno mbila la akeno bino ko yebie zaki mundu kala akeno SD yebie ko amuta possibilité to yebie za mutu ya proximité po tozobanga mona ke boyebie te police kaka ya azu kaka nini boyale akomi kotambola nango pe ezape na passe eloko ezape na mabe mbote papa ouais mbote comment est papa bote bosi pe bovandi na pala ouais évidemment il est là qui bon nga za na parler nga na va na parler na chambre na ba kapa voisin bou bapanzi ba vitre ba koti na la muki to la muki bon ye pa la muki to bimina na salon ye azo tala a suivi le panga tala muni pena ba sauter to ba sauter ba koti ba fongoli porte o bazali banda ba koti ne ba ko buka porte ba koti na ndako ngasko na camoufler pena na coin donc place na alaki na ko kape on neutraliser ta moko kina betete lo mama ba dai mais sikoyo ba ser ba bisinga noko tika sunyoso ba osenga to pesa bango pour les aider bien instrument na ngana instrument pena simbi sheti pena boy ba mona ki yote ba mona ngata za pena likolo za pena kompana likolo pena te chambre ni carbonine mire ni carbona na ya couleur non idée torcher likolo exact ce qu'on a la bango sko boy na otaka moko okota
na te suna za suna ba chambre ba ser ba bisinga te kita ba kita ne so ba singa to pesa bango noko tika nde na kitaki to na kiti na senti na force na ngana Cécile mana sa ote me ala ete nde bakotaki bakuti mibanye kuti bango père ta zai pene loka simba ki kicha ba to beto masasi papa pa simba i plan simba bo kicha to beto masasi siko kicha nde atikaki ngabe sikoyo na musiko force silinga ye na wata siko lusuni na kima na bimatena sote mi na kima wata siko tala boy na kima ne wana kata ndao porta sima pesa te na kamufwe kaka na koti siko na zunga na chambre suka na bomi torche basuki siko na deuxième chambre basuki na deuxième chambre nga siko na kati na oyo kaka te ba menacer ba ser pesa bimisa nini ngana na fini ka boy naninge événement ko leka babimi bakei bakwisa iso mundu kitsoki pistolet libanda wana ba ko zonga deuxième tour bakoti susu ya bakoti bo to babimi bo zoyi moyo kanga porte te okanga nini boy ba onia tati oui bakoti bazongi moko zonga ki po mutazaki amona événement wa mbali mususu yake sa bulona mamena c'est tout ça na mère na bango aller na chambre téléphone seulement mère bimsi téléphone ba touche te donc bazui singe bazwa bilamba zina mbongo na salon au moins à côté donc na mone bon so ba mone ngapi ngaza en risque donc soki bamona nga pena donc nga siko namona ede na suki na biti nga fona saka action ava baboma nga donc si nga fona lalisaka ata moko mibale siko basere nde bapekisaka te tika nde na tika sikoyo na kiti na chambre na bango uti nokolalaka ala mbeto nota sopesa obata mezati na mino azoba to babimaki siko wana nde na zonga siko na chambre na nga naki boma torche na yoki sikoyo baye kozonga nde bakotaki wana donc ezalaki elomo mais lelo peut-être boya mpe boyoka bato bakufi babomi bato criminel moko mpe soki mibale mpe bazwi bashock position azalaki ndenge na betele nga kate na pena moni awe yanga kate na boye na minu na kate pena boye donc bon intervention ba succès eza pembe na nzinga ba kuna tokiando kieto benga bango ipare bakotaki soki pa Cœur de Lion kachele mo la wana bango ba policier ba biki bazo yo kama ça c'est obeta c'est que tukenda ipe tukeza ba yo kama ba mona moya o saute mezate na taliboy nazali numéro ya district ya so 4 numéro la police na benga bengele kate moko nde bando leka mais ba yambi bete so bango autrement ça les a été comment parce que bango batisa bango pour regarder population là bien là bango ba pousser qui raisonne no ba yela qui to baso comme ça c'est obet bango ba ça constant batali ba yo kama yete o bazali atikela semi balé na mona moto moko moi si parler wana na mi balé donc to kipe ça rapport ba bien kutu avant que mambo le événement monsieur le gars wana ba voisin ba ndoko benga bango o ba mundu kité ce mundu ki moko so ba ça et ça été sonde moi ba yezate donc habité ba konzi ba hotela biso oyo do ba changer biso ba konza bien balunga na oyo wazalaki wana kala wana batana oyo ba yebiki ba sa musala l'état pour président de la république azana souci ya osala ya kobongisa mboka mais batuka nde bazo sala boye donc ka bato ya ocha wana tellement na ba infiltrer baza wana donc moins to identifier bato yeba bango pesati donc balunga na ba o kala wana batela biso bato asika o baza posta souci neti ngaso na soda non ndima bakanga na ndolo pona oboma criminel sur les sola n'esprit nanga merci beaucoup oncle pour votre intervention papa pa ozala makasi koloba mbote papa papa ozala makasi koloba poto bakoti pera simba benali bende na simba ki libende lakini na posa pena ya na boma oui tango na moni bakoti zonga simine zonga bende nokuna la dogna sima la tala basura nam torso ba torso po bino bo mona bagote po siko la place wana la sebela kitena lenga kina boma ile za kina ngawa papa mokolo pe boy donc makasi zala kité
okima okokima tengana kokima bazonga sikoyo okoloba nini bakonzi baza likolo message ekozala nini message ezali awa bakonzi ya likolo bakotidie bango moko soki bakotia nini to nani bakotia mpo babongisa mokili bongo ndenge tolenge yango babongisa mokili bon kwe na kwe il faut batia bato bazali mundoki lokola na kwawa kote oyo moko kote na kwawa wana moko mboka mobimba barenforce basociété oui soki basali ndenge wana peut-être okoki tokolonga mais soki totika boye mpasi kwe nyonso batia mamindoki kuna mundoki muna wana mundoki kuna mundoki papa sikoyo eloko oyo eza mbala liboso bakotela yo to bakotakotaka deja na lupango na yo mbala liboso awa mbala liboso ya kokotela boye eza elelo ya kokota ndenge wana mais topekisene ndenge lupango wata même totiyango toporte mamemi yango porte ya boye bakoteli boye bakokita awa basali ndenge ekoki eza ntina te tolingi esala maso ndenge wana bakonzi ndenge tolobi bataka minduki kote na kote na kwe wana kote munduki kote munduki kuna munduki na munduki po awa soki bayoki to bawana malamuki deja baze kozela bango soki lele baoleka ntango ozoleka kotuna suto akopeta kaka popo ezokima bakuvitali elizala bisongo. Ok, merci beaucoup papa taki moko ya papa oyo bakotelaki yo na ndako bazwi mosolo bazwi mpe batelefone bazwi bapesa maputa okoki koloba na bango nini kaka bato oyo bayibi yo oloba na bango nini tala kamera kaka bato oyo bayibi yo bato oyo bayibi yo okoki koloba na bango nini lakeli bango chance ke batikaki eloko na mabele awa te siko tobisa me baza te mpongo basanga ndenge wana mbe baza te soki aye na mondoki na ye to nini to atelemi wana eza eloko na ye na porte nanga otika te okonde otika eloko wana meme libanga soki nazwi yango lufukukufa bakanga bango en tout cas eza mpasi papa mokolo boye utakoli aozela mokolo oyo nzambe atiaki na mokili soki ekoki abengi ye bino bolinga akende na makasi bolinga akende na makasi meme nayebi te soki meme azala mpe na makasi ya koloba avec tata nzambe apesa okimia mpe makasi olase nano message ezala mpe na malamu mingi kombo na ye mama mama Nzuki Matoko. Maman Nzuki Matoko, bon comprendre vous êtes assez parce que ça émotionnel et tant ba kota qui place au vanda qui au santé non nzoto ndeni papa tant ba kota qui le ba makasi tant ba kota qui ayo kaka makelele kabini wana papa abimi ngali susu na bimi na olanda ka ye ale tozuri ya boy nzoka na baye awa boye ale bazo benda biloko awa babendi biloko abo na bilamba ya koko na nga azoteka ale na pare na mbongo ni acheki wana ekei mutu kuta azobela na ye biloko na ye bongi alesa biso na bana sikoyo mbongo na ye na pare bake nango likambo te tika bakende nango kaka tosala koboni tokomi bazoba biso bakola ndako eloko nini yali awa oyo bango bamoni biso toza nango ya sikoyo ntango tosali ndenge wana vedi epesinga pasi ngabe tata na nga azalaka soda me tata na nga atikali kosala likambo moko boye te na quartier totikali kosala mpe mabe te me sikoyo biso bazokotela biso boye na likambo nini oyo biso tosali biso bana nalelaki mingi
Tango papa abimi wana. Abio papa ozokende wapi? Okewa. Papa pe tovandi na biso kaka. Baye bazo benda biloko za na likola mesa, likola machine, likola bakiti wana le na bilamba. Bilamba mwana zo sala po ateka po na traitement na ya zo zuila. Exacte. Bedi mawa. OK. Siko liloba na yo nako ba suka te parce que tozana na mokili. Liloba ekoyi kozala nini? Epa ba konjo baza likolo to pe ekoyi kozala nini na ba oyo bakoti bayibaki bayibi no biloko. Okonzi ye mo kaka mutako yeba po puisque moi to loba ezate. Ngaso na libi okamaza mutu wana bosala bu. Basali asali le mabete mais pourquoi bazo côté la biso boy mokonzi pardon atika biso to panda libre kala ezalaka mokili ezalaka boye te kala mokili ezalaka boye te oyoka te kuna bazokanga bato oyoka te kuna bazo siko tokomi kaka koboma na koboma. Sikoyo okoloba nini epa ya mokonzi mboka son excellence président de la République Faci Beto Mokwa Tombolo koyi koloba nini? Ye lokola azali wana ye kaka totiki ye tata na biso ye mokonzi na biso ye mutakobongisa mboka biso tozali su na likambo koloba te ata tozali lolendo ndenge nini kasi mokonzi soki asi alobi likambo alobi kaka eza boye mokonzi soki asi alobi likambo alobi yo ata ozomba kasi ndenge nini eloko moko kokokuna eza te yango wana mokonzi ye papa atika biso te pardon atika biso te tala biso bangisa tolembani kokende ndako nzambe likola susi ya makambo oyo anzambe naza mwana papa naza mwana papa nakende ndako nzambe te epesinga pasi epesinga pasi psali nakende kutu nazwa libondeli na paroisse na seleli nakete makolo mpe ezosalanga pasi nzoto nyonso mpe pasi moye nakende eza te. Merci beaucoup maman okende kopema na yo en tout cas ta maman malade azalaki nango te na nzoto mais akomi nango kaka ndenge amoni événement wana maman na kombo ya SKK Simon Kimbangu Kiangani nayebi ke lobiko ekozala nango ndemo mpe pa ya papa et puis nzamba apesaka makasi na libota vraiment et puis na bato baza bongo victime na bazwi bango babiloko nzamba akontinue toujours kobatela bango nini okobakisa noko ngai ndenge nalobaka kaka naza moko ya honorable Otika Futi ndenge naloba naye kaka ti bavandaka peut-être na baparlement na banini eza oyo déjà personne liboso te ayoka yango na yimba te basaka mpa cordon mpa bacordon na biso gardinga na conseil na ye na osenga vraiment ameka mpe koanticipe likambo yango na parlement surtout abunda vraiment kimba te po toza ya ye moko kaka ya ye neti baparent oyo bavota ye papa oyo bavota ye tout ça azo honorable oyo tunga na betelaka tolo mais lelo nekomela cordon lelo komeli nga donc eza hasard te donc ye en tout cas tika biso te donc azala toujours kolobela toujours kimbanteke puisque ou déjà deuxième fois na surtout na commune nini na coordination na ye donc ngai salinga passe merci vraiment merci noko le message est bien passé sali pena noko pasi moni baza vraiment fatigué même kolobo sentir baza pena na baza na choc makasi en tout cas loko oyo eza pasi pe majo sur vraiment te mbongo na sola pena mama na moi mama telemi alembi maman bonjour hein. Bonjour papa. Maman vandu. Ngai navandika na balabala oyo. Navandika na balabala oyo lokola bazali bandimi nanga to sambela na bango place moko na Kimbangiste. To yoki ete baye ko kotela bango yango ngape mutema langa esalaki passe na ye na ya kotuna soki ndenge nini elekeli. Na ye ko
kuta ndenge pe ba yebisi epai na yo ndenge pe ba yebisi ngai kasi likambo tozokomona papa awa insécurité leki mingi po te epai na biso toza na kimia te biso ba mama mikolo boye fale toyala na kimia mais kimia ezali te na ba papa boye biso bato tobelaka tension boye soki bakoteli ngai kuna avant to bazwa biloko walanga deja na sina mikufilaki bato misusu ba normal te mitema na biso ese beba mwana nanga kutwa ya soda FARDC aza kuna na este namona kayete banda kenda banda 2022 bon makambo boyele kaka lisusu ezopesa biso mitema passe komona batata ya boy komona ba mama ya boy okamata mwa $50 na ye atiela ki mutema yo kenango siko lelo bakolia te po bango basili komema babiloko wana eske bango ba soda ngo batiela ki biso baza ba soda to bango moko ba criminel baza ba soda te bakomba criminel pona ko bomaka biso baya okota bamona ndako ezana na position ya kitoko te bo ndako kaka mutena na position ya kitoko soko ya na mbongo te batikali ko boma yo bazuna bango eloko te papa Fati atali la biso makambo o pote bato oya tieli biso na kati ya ba quartier bazana bango ba soda te baza ba pereur bango moko nde ba criminel bazo kotela biso na kati ya bandako bazo mema minduki pona ko ya ko boma biso bazo ya ko sala sécurité pona biso te mais bazo ko boma nde biso ye papa akoki ko sala le tout akita nanu atakuna na Yerusalem kuna akende ko senga sécurité pa ya papa Mfuma Longo apesa ye sécurité ya ba soda oya molimo pote ba pesa nanu bato mayele po bazotungisa biso trop tolia to memingambo tolia te to memingambo na bato ya SNL to yebi te soki batiela ka bango eloko nini awa na quartier na quartier na biso awa courant elendo sala 4 jours 5 jours to zana courant te mais tandis que to futa ka mbongo to somblaka ba crédit na biso wana ya courant mais bango bikata kata bande kendaki ti lelo oyo na nezongi te ale makamba boyeza makamba mala mbongo biso mo to zo pesa pote totali la ka bandako na biso ale bakoki ko kata ka biso courant to sala bango mais bazo futa bango na mbongo biso tozo ko pesa tokende ko benga kuna bato bakoyate tokende ko benga kuna bakoyate basoda to benga kuna bakoyate siko basoda ngo o bazo yate seke ba oyo babimaka bango na basala ka crime o batika la kuna mibale bango nde batala ka ba poste eza kitoko te minduke ya la kuna te ale boy batambula nde batambula na minduki siko bosikali ko zwa mbongo bokeyi bozonga lisusu oto bosani munduki obosani munduki soda bosana munduki soda sa bosa na munduki ndenge ni ya bosa na ki munduki ale akazonga sopa ya oboma moto abosa na ki ndenge ni toza na sécurité te papa Fati to na sécurité te biso ba mama na yo to na sécurité te awa quartier oyo quartier Pierre Faucon ale sikoyo banda to kota awa bakulu na baleke pai basoda ba yala epai bon sikoyo to kozala ndenge ni to banda ko lia te to banda ko lala te to banda ko kangama aka na bandako pona bango ba ya osala biso mobulu bakitaka na cimetière siko cimetière rango bino batiela ka biso bokengela ka biso siko cimetière rango e koma lango bandako o bato ba lala ka basala ka babiyoma na bango kuna bongo ya okotela ka biso eza malamu te bolandila makambo o bino bato bozoko pesa ka yango na ba télévision bolandila penza malamu po biso to ya na sécurité te biso penza to ya na danger to za na sécurité te so ikura ka kekeyi fo makambo ka kezala courant emeki ko kende ka makambo fo ya toure leki ba koteli mwana mbalo ya teka kana ye kuna na nino ya so sala mwa débrouiller na ye ya ko teka mwa ba crédit na ye ba koteli ye kuna ba zwi biloko ne nyonso to ba kena siko e comme subo ale ba ndo kota ndako par ndako ye papa Fati apesa biso ka minduki biso nyonso tu to ye ko lango kaka soki to monika mutakoti na beti pe kaka oui ezala kaka ndengo na apesa biso minduki biso nyonso tu po sécurité ezalité biso nyonso to yala na minduki na bandako soki to monika kaka na beti kaka po oya kubika abiki kaka malamu te na silisi na ngai na komba tata mwana tata modimo amen mama zana kanda kusakana te c'est parce que en tout cas j'ai de larmes aux yeux kota la vraiment maman veuve boba na utokende kala minute alors ba koti bazwi biloko et tanga ko raisonner ceux qui mobile nanga zalaki pour na AVC puis ba papa mi bangé ndengwana bozana malédiction totale tout ça toujours na avenir Nzakimone
tokoma lisusu esika bakota lisusu kuna donc voilà tokoma na lisusu wana ezapena malami restez toujours branchés merci. Voilà, tokoti ape bakota iba climat. Ndeko mbote. Mbote papa. Comment est papa? Nga comment on chamala. Papa chamala va na veni. Nzakimone. Nzakimone. OK, toujours dans quartier Pierre Focom. Voilà, mais ba côté ba tuna arrive à côté. Ah ba côté nous donc 2 semaines ba côté ba voisin, côté pas na biso. Il pas voisin, ba yibe pas voisin kuna, ba voisin ba yiba na biso seku ba kimba na biso. Tout ça mabanga to ndako oyo, ndako eza to tonga sika. To beta mabanga peut-être ba koki kokima. Ay ba tourner à venir ba yema pa na biso ngai mutali boso vraiment ba prenga arme. Mais papa na chikata vraiment na chikata ya arme mutali boso kra. Boba biso mabanga na ba mara mutali boso yo. Donc zela muke. Donc to ba kota kina awa après 2 semaines de ba kesala ba esa so yo ma. Quand même chikata wana ka. Même papa na chikata ka wana ye kaka mta sama vraiment. Dona tena ye na mundu kina ye kaka nega ayekutuko eso panzi wana kaka. Mais propre yango na bukaki awa na buki awa. Yango to mona auto bon c'est de asika donc ça va pas de 12 mais abuka déjà na benga possibilité kuna na possibilité babi kuna hotel to mundu kite moto ya kende kuna ezate na bona na pesa do mbomba boya bite moto to ya mundu kite to ite armini bango bazana ngo moto kine ezate. Siko tant ba voisin ba kimi ba pa na bino bino bongo protéger bango bano mabanga ba côté peut-être ba kimi ba ko kima moi estimation des alaka do mabanga kimi ba papa ba ko ba yaki 3 garçons na papa na maman ba yaki awa to ba mabanga nanda to tonga sika peut-être ba ko kima mais ba kimi ba leso tipa ba bien bo déranger biso ba ya na ba boude ba le ba boude ba mai ba mais ba mai ba boude ba lié do passer ba déstabiliser sur ma case ba zui ba téléphone c'est aki na téléphone na e ba peke nango $90 aki na téléphone ne ba kine nango ngana kima ki te ndako na te mari très libre ba côté ba zui lo côté ne ba kine na bango kaka siko no ke no benga ba police pour na ba sala bango intervention ba répondre que non tozaka na mundu ki moko ko bango bazana ngo to éviter moi to ya esate take congolais eloko wana okomona ondenge ngi ngasko epesinga bana bondeli bango asi bango atenga za mama bela eba ni koto nyonso oyibi chama ayibi nga chama ayibi ngai na kopesa bino mbongo bosunga ngai to ke siko komona ita na kila uti bananza ke mone ti na termis na zona kuto babuka porte o wa ba mona ote ba mona ngate na babuka porte to kina mona kasi ngai to kina ye so ba soda ba yaki to bainga bakanga ba bokanga to kina ye tokine toyena tina wenzangando tato moni aba to simbite tokiti wenzangando tokoti wenzangando bakulungu na ye na mwa kaza tozana mwa kaza nga oyo ba biote awa biso so ba za ngo sute kuna moto kendeza tato zongi sikoto yokuta deja ba onde ba ke siko tala caméra okoyi ko robani place wala ba konda to muso to moyi lokola ba sa so maka en plus ba moni ba so ba ya sika oyo ba sika ba ye ba koti oyo bana ba ya sika ba mbana moto makasi atu akime ko makasi bana oyo ya mike ba yesika o okuti kisoda o ntuka mon konzi boza sosa makasi sutas qu'on a venu moko na 2 semaines ka pamba 3 a venu tokene ko pa baninga o monde ba longoli porte ne ba longoli porte zomola et venu umeli makasi ndetala kutu nanu ndundu mokonzi no lokola maître bazukisi maître nga barre de 12 umeli makasi po abuka yango ekobeta bi ba 5 d'état abuka barre de 12 ba bomba abuka yango kama ngozi mo sa musana bo biso moto lo bezata to pesa maboko nyonso pa na yeka bo so te bezata. Merci beaucoup de bien aux la besoin ya sécurité. Merci to comme super voisin sika ba longoli merci yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondimekoli forever grateful I'm counting my blessings ba when you are big ko mingi ikolo na seko lekaba ute bande sakajaki donc tolo bake awa pe
Ah, pe ba to ba ni les aki ama ba supporter ba ko ici. En tout cas, eloko yo insécurité ko makasi na commune qui monte que surtout na 24 communes. Na 24 communes, insécurité comme yo saranaté. Insécurité comme vraiment yo saranaté. Alors tout ça l'avenir nzakimone et si quoi puis tout ça qui bon appel ya koya bon bande ko babenga kibiso et koya pour que tout l'axabino comment ba criminel ba kotaki ba lobeza na chikata moko et puis na proximité moko ende mutu azo sala bongo ba événement wana et puis basali 1h45 minutes 1h45 minutes parce que toi 3h du matin, c'est 3h on va batambola déjà batambola. En tout cas loko ça pena pas si makasi. En tout cas vous s'abonner massivement et restez toujours connectés sur votre chaîne. En tout cas tous appena TikTok ne le bien bilobo kende vous s'abonner et vous appena malami na sima caméra nazaki bona ndeko ingénieur je suis mona chango et listen Zambie. En tout cas to sengina général Israël ya moko la police ya ville province de Kinshasa et puis na Tchangu awa toza bongo na colonel John Moussa basala musala kitoko botika ko sali réputation ya bakonzi botika ko sali réputation ya bakonzi parce que bango basala musala bango kitoko batinda ba police te que non ko ko sala ba n'importe quoi. En tout cas les apena mabe makasi et restez toujours branchés. On se retrouve à la prochaine numéro ce qui sumasi azongité. Merci, bye. Yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to miti nini te to moni na nyoso to sali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofiri nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te motemeza te moi misale monani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te motemeza te moi misale monani minga kolobeza te touti mosika